Gianni Faya a mis ça, c'est-à-dire la Kissa, de quoi il est capable. À la Kissa Bisso, comment il est un artiste et comédien. À la Kissa Bisso, la capacité oyoya zaki na yango, tout cas tout le monde yango. En tout cas, ça la malamu mingi depuis n'attend kuto ava ba internet ya, ava ba YouTube ya, ava ba TikTok ya, ba CD, tali ba luka. Est-ce que dans le théâtre oyo Gianni Faya kozana apofiré de surtout on va qui na ba dio na bango. Tout ça que tout moni apofiré nze tout moni Gianni Faya. Tout ça que moni apofiré nze au moni Gianni Faya. En tout cas dio na bango e bana ko sepelisa biso ba congolais. Les ba congolais tout ça qui fier. Balobi Kin France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien. Ota la émission bien. Kin France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so toloba minte. Musala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais. Nous avons passé dans mon master mot ça la même émission programme. Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision ne makam. Musala ne makam. Voilà, chers téléspectateurs. Bonjour et bonsoir, tout ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre à travers cette émission. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Vous êtes toujours connectés sur Kin France Télévision pour avoir des informations. Vous êtes là toujours pour nous suivre. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Vous êtes tellement nombreux. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à l'Afrique du Sud, vous êtes partout. Oyo, vous êtes à la émission Nabiso. Nous avons Kin France Télévision. Vous aimez, vous partagez vraiment. Ça, il y a toujours dans mon thème Nabiso. Mesdames et messieurs, Toya Wapona Sangoya Mawa, Oyo et Komeli Biso. Communauté Congolais Fest, premièrement. Ils allaient communauté congolais au Tuzangi, Moko Yaba Congolais, où il y avait en France. Après, tu as fait la Moko, les sous, il y a artistes et comédiens. Où il y a Sepelisa Batou, na Combo, il y a Gianni Faya, un artiste et comédien, pardon. Où il y a Asala, Batiata Gito, quoi, Sepelisa Biso, voire même Nabomo na Biso, Totala, Biloko. Gianni Faya à Sala, on a série ya ba Ngadios, ba ensemble na ba Vide loin, na ba Jomulex, na ba Batebele, na ba Pofirenze. Donc à l'époque, à Sala qui makambo ya kitoko makasi oyo, en tout cas, à ça qui fierté ya théâtre congolais. Mesdames et messieurs, nouvelle oyo tuko kwea awa lelo, nous sommes lelo les 11, je crois, 11 mars, tout ça lundi, si je ne me trompe pas, aujourd'hui nous sommes le 11 mars, tout ce que je sangwana, naba, 16h awa, c'est bien que papa n'a biso apo, a tiki biso, j'espère que nous est le 12, hein, le 12, ya, tout ça mardi, tout ça lundi, pardon, lundi, le 12 mars, donc tout ce que papa n'a biso apo Firenze, atiki biso en tout cas pas mingi o sali biso parce que le sango ya liwa ezaka sango ya esengote na ebité na mokili mobimba soki sango moko liwa au moins ozala ndoki au moins ozala démon ozala partenaire ya bandoki o sepela na liwa to pe sango moko ya liwa ta je na ebike il y a des fois beaucoup on a problème na mutu moko boye que yo qui peut akufi okoza na ata sala ki o mabe mais ko kanomba wa liboso to bi ke na mokili mutu moko ataza parfait otoro ba ke mutu aza parfait yende azaka na problème na mutu te je suis pas sûr na mokilo yo mutu ya ba sorte wana zali mutu nyoso aka na ba problème na ye mais soki liwa ekomi to yo kaka quand même mawa biso ba bantu biso surtout ba congolais to kaka mawa soki mutu moko oyo tozalaki na ye mutu moko oyo asalela biso makambo malamu soki atiki biso en tout cas esalaka malamu mingi te. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
eza pasi na motema kobungisa ndeko oyo artiste et comédien oyo asalela biso makambo malamu pe jusqu'aujourd'hui aussi asalaka donc façon na ye ya kosala théâtre biso ba congolais tozala fier na ye biso ba congolais tosepela na ye na façon na ye oyo asa kosalela musala oyo ye apona. En tout cas atikali na motema na biso ba congolais atikali libela. Je crois tokotikala kobosanaka papa Gianni Fayate par rapport ya ba œuvre oyo ye asalela biso tokobanda na tango azalaki na pa ya ngadios asala malamu et après tango lisusu akosala ba nzonzing ya ba bandeko na biso bayaka na ba producteur bayaka ko produire ba artiste comédien na Kinshasa tomona pardon Gianni Faya a mis ça, c'est-à-dire l'akisa de quoi il est capable, à l'akisa biso comment il est un artiste et comédien, à l'akisa biso ba capacité oyo ya zaki na yango tout quoi tout monde yango en tout cas ça la ka malamu mingi depuis na tango kuto afa ba internet ya afa ba vu ba YouTube ya ba TikTok ya na ba CD tali ba luka est-ce que na théâtre oyo Gianni Faya kozana apo furente surtout bazaki na ba dio na bango. Tout ça, c'est moni Apo Firenze, tout moni Gianni Faya. Tout ça, moni Apo Firenze, au moni Gianni Faya. En tout cas, Dio na bango, il y a ko sepeli sa biso ba Congolais. Ba Congolais, tout ça qui fier, tant que mona Gianni Faya na Apo Firenze na scène. Groupe Chic Choc le Yenge, oh ya papa na biso ngade. Groupe Chic Choc le Yenge, mesdames et messieurs, oh ya papa na biso. Ngale na radio si j'explique na yebi ki aza na poto groupe wana isalaka groupe ekangaka la place où tu peux découvrir ba Apo Firenze tu peux découvrir ba Gianni Faya tu peux découvrir ba Vide Loin ba te bele ba na katara ba Jo Mulex ba te bele oyo bazali ko sala biso plaisir ce qui Chic Choc le Yenge ta ba na je crois bazaki ton non bazaki na ba mbale somo ba kabwana ka nde ngade dia te mbalo so mangindo sala oye ngale atikalaka donc sentir que soki Chic Choc le Yenge bandi au sentir que avenir mobimba tika vide à l'époque on était à Kinshasa avenir mobimba et tika vide battu sur ba côté pour battre théâtre donc moi il veut oya pe à salir des arts na avenir parce que au monde avenir quiet donc avenir mutazate battu sur ba côté batala ndenge Gianni Faya koloba non mama loba na wana en tout cas to bungisi artiste comédien oyo sepeli sabiso na bangonga ya kala artiste oyo asala biso bolamu donc mutu muso azala ba stress ebele kotala ka Gianni Faya bo au sentir batu mususu ba se retrouver ba santa que non stress pekima quoi en tout cas to bungisi vraiment ndeko na biso congolais ya motema ndeko to sepelaki par rapport à misala oyo asalaki na bato bele bakotuna papa Gianni Faya kufi na nini papa Gianni Faya kufi na nini jusque là tous la chaîne d'actualité na toujours landela misusu basolo ba maladie bato bele basolo ba ndenge na bango misusu ba tension mataki misusu ba lobi azaki de maladie akota ko hôpital misusu ba lobi moi c'est mon bazaki na yeso bakabwani bilomo bongo donc alors biso to yaki na na makambo wana te parce que on a vie privée na ye biso to yaki eta que artiste et comédien oyo asala makama malamu na Congo parce que to yaki boto parce que en étant artiste et comédien ça papa mais artiste et comédien oyo a sepelisa ba congolais ceux qui le loazate to et ça pas si parce que d'autres Kobung sa papa chaque Congo kala mingite papa chaque Congo déjà je crois un mois et demi ba tiko kundaye donc semaine passée je crois ba kundake samedi ou dimanche comme ça donc papa chaque Congo des ceux qui artiste et comédien à Koufi au motopé musicien au monde qui papa chaque Congo à télémi les lopé papa chaque Congo à tika kibiso pe à son âme je crois pas sinalibota ba Margot Langu ba ki pasi ba te belé la famille na ye
famille biologique ne ba ko passe ndenge papa Chaka Congo atika biso parce que yende alobela ka soki ba artiste comédien akufi artiste musicien akufi tout le monde a toujours komona papa Chaka Congo azali koloba ou soit soki comédien moko to pe musicien ça na kamoko difficile omona papa Chaka Congo koya ko chama kelele ya ko bima 4h 3h na ndaku ko luka ko betela ba porte ba ministre na bato mbongo to basunga artiste musicien to pe comédien oyo azaki na pasi mais lelo papa Chaka Congo atiki biso to yebite nani oyo akotelema po alobela ba artiste comédien to pe ba artiste musicien na place ya papa Chaka Congo pe à son âme ceux qui azalaki parfois ya linga yebisa biso parce qu'il y a l'un ba artiste comédien nga yebisa biso que non papa Jani azaki boye donc voilà liwa ya papa Jani eza pasi oyo ezali biso ba congolais biso ba journaliste biso ba analyste biso ba toyo to sepelaka na théâtre ya Congo ezali liwa oyo esepelisi biso te to ki passe la motema nzambe ayamba molimo na ye na kimia nyoso azali papa oyo asaila biso mama musala na ye kitoko amipesaka na makana musala na ye en tout cas jusqu'aujourd'hui to mona image moko suka na totala na ye je crois na mona ki na mama Kalunga na Champs-Élysées wana na Paris basala ki moi le romo boye na ndeko na biso je crois Misi leader Misi en tout cas papa Jani Faya atiki biso nazo sala émission na pasi na kata studio na kata plateau ma Misi zotanga donc parce que azaki mutu mo malamu à l'époque na epike na mona mbala moko tozala na ye ta Kinshasa wana jaki na matanga je crois ya artiste comédien mo akufaka je crois manager azaki artiste comédien akufaka là je crois na matanga manager tuzaka na ye tuzaka ta en solo là personnellement Yannick Wenge na zota en solo na ye en tout cas lelo li solo za mususu atiki biso pe à son âme nzoto na ye epe makimia nzambe aya mamoli mona parce que ezali nzela ya biso nyonso mutaotika libanga zate biso nyonso ntaple nzela wana tokoleka yango sanduku ezandi ya biso nyonso mabele nde plafond oza plafond na biso nyonso donc en tout cas biso ba totikali toyebake bozongi ya mwa nzambe exemple ya pembeni donc toyeba ndenge ya kotambola parce que soko tambola malamu na ngonga suka nde koyeba soko tambola malamu Yesu akoyaka mingi te azwa bana. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez tellement ébélé botala ki biso na kati émission na biso oyo to yaki poto lobelana sur liwa ya ndeko na biso Jani Faya ou atiki biso mokolo lelo le 12 na 16h atiki biso na hôpital na Paris. Alors comme biso dans la chaîne oyo to peut savoir une information na temps réel yango to yaki mbangu na lombangu nazalaki na reportage mususu na kati yango na bitenaya pour informer bandeko na biso ya Kin France Télévision ezali mbala liboso okutani na Kin France Télévision meilleur canal de l'actualité nation na bakomi s'abonner donc cliquez yango okomona bangongo bima misatu ngonga liboso ngonga notification cliquez, cela va vous permettre ya ko rater ba vidéo o kokota na mokolo ya simate kimia e ingelo mabota mabino botala ki biso bozali na ba problème bozali ki na ba stress makambu o ekombamaki ezokende mamamboko yo mamamboka eleki ebele mais kimia na transférer kimia e umela o mabota mwabino soki o s'abonner pe o cliquer ngonga notification tant ou vidéo msusu o kota en tout cas okozala mobimba. Merci beaucoup d'ici là portez-vous bien botika malamu kimi ankolo engela o mabota mabe balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minti musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais
Non, ça donne après ça dans mon master mo ça la émission trop. Yani wenge. Wenge na Yani te wenge yonde makam. Une France Télévision, Ndé Maram. Salam Ndé Maram.